La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Babi, to vanda to bongisa to bana tata moko. To meka te, ok na una bona nini? Parce que bakomi ko liya na conflit wana. Bakomi utiliser ce que bana nanga lokola un prétexte au bango basala kambongo et c'est que mes enfants se sont laissés emporter. Malheur au fils qui ne fait pas mieux que son père. Comme bénédiction est Simbaka, malédiction au Simba fois 2. La vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Et pour cela, moi, je suis tranquille. Naza Pramazen, ça nous mission Finga et l'homme non ligne. Finga na yo, mais il y a conscience de temps Finga. Oui, que non, ma camon le bazaka pour ba vieux kota na zo mambongo. Justice de Dieu, il y en a, et tu vas payer ça. Tant aux hommes disent, fingi sa moto. Na kamati Pierrot, na tandi wana banda ko sasaye, ko finga ba parana ye, mwas na ibana, sa caméra. Mingi c'est de fausseté. Lokuta na moninga ndeko, waza na makila na musundo kwa yo. Il y a ancien comédien, il y a le prince du rire, il y a Bavion Galoufar. Ce garçon, à qui je n'ai jamais fait du mal, se permet ça la émission, m'insultant, je ne comprends pas. Bon, écoutez. Parce que bon dans le Bélaramé sérieux, est-ce que vous avez un contentieux entre vous deux ou comment? Je ne sais pas moi. Hein. Mais il faut lui demander. Quoi n'a beau y a un peu comme dire. Ah, papa, comme dire, tu attends mon attaque. Quand il y a quand même la Bible, le monde doit maudire. Quand il y a comme maudire, mais je fais un effort. Saint-Esprit est ton je ne maudis pas. Regrette dans Yangona parce que j'ai pensé fonder une vraie famille professionnelle, au-delà professionnelle, tout ça, vraiment famille, le groupe Simba. Mais c'est comme si papa je regrettais les autres regret et ceux qui me connaissent. Likambu nini na papa Elombe, likambu nini? Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Konini o esila kate. Film Yesu kute banda esila. Mutu kuta bela kufa, mutu bela pa beli ti ya kufi. Totala ba film Yesu pe bandi pe sili. Likambango nini? Na komedie moko mbondo azo finga ka pape lombe lokwa likambo mususu. Pape lombe to mona ya bima na internet c'était pas ya finga. Pape lombe to mona ete ke ona na ba mangamo bo aya sala émission moka lobi mais pape lombe bo fingi sa pape lombe pourquoi? Si la fingi sa pape lombe bato ba finga pape lombe pona sila. To ke sika mote sila sala émission. Ayo senga pape lombe bolimbisi. To ayo pekisa bato ba finga ka pape lombe na canal na ye. Butala ape mikolo. Bagando na bino etala mikolo te. Bagando na bino ekipa ba responsable te. Butala pena pape lombe responsable munene boye.
Moto ayaka na internet te na buzoba. O asalaka be mission te est, l'ouest, nord, sud. Moto abengaka ba chronique fois te po ba kesalise ba interview. Mais yende moto boyaka ofinga na internet. Mais yende moto boyaka toujours mbondo likambu nini na pape lombe. So bo welele loko moko boy o ebombana na se o biso toyebi te. Bimisa na internet. Au moins internet yeba ke so finga ka pape lombe sa po bo wela likambu moko boy. Au moins bant internet to yeba ke so ko finga ka pape lombe. So ko yaka ko sasa pape lombe na internet po bo wele loko moko boy. Otiki biso na suspense. Totikali kaka boye toyebi te bowelela nini oyo à chaque temps oyaka kosala be émission kofinga ka pape lombe. Bandeko tosala musala bien. Po batala yo, po batu balinga yo, po sala ba vie esenga ka kofinga te na lubango to bongisaka réputation. Koya na internet ofongoli kamera ofingi ndeko nanga. So ba lobi mabe po na yo ezwa yo po ofinga batu sans raison. Likola ki fanatika sila na belvi. Likola ki fanatika peshanga na sila. Yo bandi ko finga pape lombe. Musu ye moko sila fingi te. Musu koto ye moko belvi a fingi te. Koto peshanga ye moko a fingi te. Me yo likola ba vi. Likola ba monoka kena lobela ka sila. Oyo pelisi kamero fingi pape lombe ofingi. Yana na omema lisumu. Est-ce que sila muto omema lisumu to yo muto omema lisumu? Est-ce que lisumu wana sila muto omemango to yo muto zo memango? Bandeko to tika to omema masumu pour rien. To omema masumu pour rien bandeko na pone loko te ka dale pamba kabwe. Botande to omema masumu. Boyoki maloba pape lombe. Ba oya kolobela bino maloba mabe pamba. Ba oya kosaka maloba mabe pona bino pamba. Likola ba vie. Botala ape bata ofinga. Bandeko nanga bonjour d'abord. Bonjour, bonsoir et dépendant na ero kolanda biso. En tout cas mbote na bato bolanda Irsil Botelo TV. Mbote sika nyonso bozali mbote na bandako na bino na mabota na bino partout o bozali en tout cas topesi bino mbote na kombo na Yesu. Bandeko pasi na motema et ça la moi pasi na motema. Mo makambo susu e pesaka pasi. Ba makambo susu pena otali komedia bato otali pena muto aza innocent. Otali pena muto bataloba na ete. Otali pena yo moko zongsi pe miso talo lobi non. Azo mérité te. Muto lokwa pape lombe a o mérité ngote. O mérité ngote. Bo qualifier ye na ba qualification nyonso. Papa afinga malo kwa likambo. Est-ce que o mérité? On mérite bouzo banate. On mérite ko finga manate. Pape lomba sala ne yo mabeta fingi ne yo te. Me yo moka ko ye po lingara mutu. Yo moko yo bandi ko fingela mutu wana pape lombe. Bafuta abino combien bande konanga. Batonga bafuta abino combien pour bo déstabiliser ba via bato. Bafuta abino combien. Est-ce que mbongo bafuta bino osomba personnalité na bino et osomba réputation na bino? Si boya ko finga bato, est-ce que bobulaka na réputation? Est-ce que bo tsaka pena makanisi na bino na mutu na bino ke boya na réputation mo ya ko protéger? Bande ko so bomoni lelo pape lomba bimi pa ya loba, c'est-à-dire aoki passe na motema. Notre mona a été abima loba. Ngalo na mona pape lombe ta abima bandi ko lobela likambo. Mais ceux qui boyoki a lobeli likambo trop c'est trop. Na si boyoki ye mona munoko ndenga lobi a ebité asala comédien wana nini. Trop c'est trop. Mutu buso kozala mutu moka ya yebisio likambo bebisio mutema po ina mutu. Alors na place oya na ba internet tu yaka kofinga ka papa mukolo bwe oya ka kolobela ka papa mukolo bwe mabe kende koluka ye soko yoka ki likambo pa na ye soko yoka ki likambo po na ye kende koluka ye kende koluka pape lombe
likambo nini kosabolela biso mutu ana mwasi ana bana. Eske boyeba ke bato pe bazala na mitema ke mwasi moko boye o babalaki avandi ayoka bafinga mobali ne na internet atako mobali naza star. Bana mobe bavai na bayoka bafingelaka bango papa na internet. Ndeko eza nini? Ya likambo nini? Baranda buzoba o bato mosusu baolela ngo mbongo. Baranda buzoba o bango mo basala barando na bango mo balekana te bafinganaka. Bango mo bavanda kimia ka bafutaka bino mbongo bofingaka bango bofingelaka bango bomoteke masumu bomema. Bango mo bavanda kimia bayaka te na barando na bango baya kofingana bayaka te na barando na bango baya kofingaka bato na bango bango moko. Bango mo baya kofinga bato na bango te poani. Me bino bozaka wana bafutaka bino bambongo. Bozaka wana bafutaka bino bambongo boya kofingela bango bato bomema masumu apamba. Bomema masumu apamba. Théâtre beba. Soki lelo ba papelo beba koma ofinga maseke théâtre beba. Théâtre beba. Papa bato a supporter belé. Et yana bato musu baleka te baloba na internet bamona koloba na loko ekitisa bango. Mais ceux qui mutu a supporter bela moni pena trop c'est trop esengi ayaka kaloba. Tande bokomo lobisaka bato mususu. Mutu mobo o alobaka na ete, mutu mobo o akana na ye kutu même pas kobimisa ba makambo musu na mutema na ye. Mutu mo o akana kutu même pas kobimisa ba bilo musu na munoko. Mutu mo o apensa même pas que aleka na internet aya oloba apensa ngo te. Bolinga kosilikisa na bato no basilika na bango te. Bozwaka nini yango? Ndeko yo ya ofinga papa baninga. Est-ce que so mutu apelisi caméra pona ofingelo papa o sepela nango? Nebite bine boyeba ba valeur a papa te. Boyeba ba valeur a ba papa te botu na bisa ba tuto bungisa ba papa to luka ba valeur. Te ebi valeur a papa poto wana papa te. Otali pena boye papa zate, otali pena boye papa si akenda. Oza pena boza na problème moko e banana otala pena boye problème oposa solo nka na papa nanga. Mais wana papa te. Otala yo moko na defa papa banani. Mais bino bo saka na ba papa baninga omona bo na ba papa bo na bandaku na bino bo na ba papa. Oana poto moza na papa no na kisasa oyebi ke na beta tolo na papa nanga. Mais oya ko sakanela papa baninga na réseaux sociaux ya. So ba sakaneli papa na bino osepela. Papa lombe na bana. Bana eba kotaka Facebook, bana eba kotaka YouTube. Est-ce que bana na bozane siango yande bo fingela papa na bango? Chroniqueur, chroniqueuse, to sa mustala na kimia. To sa mustala na kimia. To sa pe mustala ngono banga nzambe quand même. To wela ka mbongo te. Yo wela ka opelisi live ofingi po ebi ke peuple congolais alinga esika mafinga. Yo wela ka opelisi live ofingi. Po ebi ke peuple congolais ko ya kotondela yo. Po ebi ke so na bandi kofinga ba congolais comme bazana bango balinga ba to finga ka ba ko ya kotonda na ba live. Biso ba o to sa be mission o ko pesa ta mo conseil pamba o mona jamais muta partager. Mais sika o ba to batonda ke saka sika ba to bazo finga. Adimne pe volini ba ne ba yo kate atelemi wana zo tala kanene bazo finga azo tia pe ba j'aime. Esika ba congolais bolingaka. Bobanga nzambe. Po nzamba tombo na musala na osala YouTube oyo eza kate fo ofinga ba papa bato. Ya finga lelo bato ba otondolo na internet. Lobi bato ba otondolo na internet. Lobi kuna bato ba otondolo na internet. Mais yeba ke nini otangu mutu wana koloba mabe po na yo bato wana ba ozala te. Tangu mabeme ko ekomela yo bato batondela ko na internet ba ozala te. Ba ozala te. Bato batondisaka live na oba ozala te. To banga nzambe. Lelo musale beba.
bobebisi mosala internet na ofingaka innocent. Boza wana ka Papa Elombe kuta lingaka sila te. Yo fongola motema Papa Elombe po kota na kati otala. Oyeba lingaka sila to te. Boyebi combien de bateaux asila ba déshonora Papa Elombe. Boyebi combien de chroniqueurs ba finga Papa Elombe likola sila. Oh sila le loi bima même pas pour apekisa. Toyo senga ta Papa Elombe pardon. Ici pechanga uta ko koma test moko na page na Facebook po aya ko senga kaka Papa Elombe pardon. Ne boyebi combien finga maki. Bine bokasi pechanga ya ko finga papa ya ko senga Papa Elombe pardon po ye muta o fingisa Papa Elombe non. Kitoko te. Papa mukolo boye. Faut aller kan internet abandolo baka. Et à kitoko te. Et mon peu eza exagération bande konanga. To komi ko exagérer. S'il vous plaît to sa musala na kimia. Mutu na finga na yote. Mutu onkutu musu oyeba ozwa tata onkuta na Papa Elombe te. Ozwa tata ya omona ta Papa Elombe ngote. Mais ozwa ka ta ya otala Papa Elombe na te na maboke. Ozwi ka ta ya olobela star moko mais comme otala Papa Elombe na maboke, ale tika na finga siko Papa Elombe po na star nanga non. To soutenir bango na misala na bango. To soutenir bango na finga te. Meilleure façon de soutenir ça que ça la concurrence à ba vie. Eh star nanga leke na ba vie yes. Mais ça te que oko ya ko finga na internet non. Wana za ko support mutu note. Pasi po na Papa Elombe na oki pasi. Na oki pasi po na Papa Elombe. Na oki pasi na oki lié mawa. So na oki passe na raisonner ka papa nanga siko ba finga e siko internet mo ke zo finga e ba internet mo bwe ba finga e ba zata na poa na ete ba finga e ya pasi ya pasi ba ta théâtre bo sa musa na kimia bo ti ko lukaka batu bo pesa ba matière ya kitoko te. Boti ko lukaka batu po bakoma ko fingela kabino batu. Bozo lukaka batu bo tekaka ba audio bandeko. Ngana na mutu mo atindela nga ba audio bata théâtre somo. Omona ko tali beme mutango aka muta théâtre. Ka muta théâtre. Conversation ba ninga enregistra tindelio ya somo. Mais comme tous aramso bata polémique te na ko ya tena ya wano ko potanisa batu moko boy na mona ngona importance te to sa musala na kimia boti ko kota barando moko ya mi o ezanga mituna makolo o ezo concerna ta binote ya kitoko te Papa Elombe bolimbisi bosenga bolimbisi na Papa Elombe azoloba mabe. Papa Elombe lobi makambo ke escort esali pasi a obimisa o motema ne soko lobi alakelo ko lakela yo. Pourtant bo loba bo finga ye o finga soko lobi a o lakelo eza penan avec cause lakelo pena po fingi ye. E ko landa yo ko zwa yo yaya. To banga makambo ezala eza malamu. To banga makambo. S'il vous plaît bande ko to banga makambo. Mukila lelo batu bakomo kufa lokwa bamboa oyo. Mukila lelo komi olalo la muki okufi. Olalo la muki okufi yo zaka na makambo batu na mutema. En tout cas to banga makambo. Merci bande konanga. Conseil nanga na yako pesa bino na tongwa lelo yango wana o akozwa asaleli malamu. O pa komona ngo ka tala o ya bwaki na ye eza malamu mais to tika kufinga. To sa musala na kimia. To tika kufinga. Boza ba femme de valeur oza wana mwasa libala mais soko pelisi kamera fingi valeur na kibo mwasi eza wapi valeur na yo kibo mwasi eza wapi en tout cas to mi pesa valeur et oza malamu mais bande ko nanga partager lenga na Facebook partager lenga na Messenger partager lenga na WhatsApp nzamba opambola yo tielanga lien on statut partager partout vidéo et comme la bande ko nyonso en tout cas nzamba lola ako pambola yo ngana bino tokutana la prochaine occasion ce qui est sumasiya a zongite bisous bye Babi
te tovanda tobongisa to bana tata moko tomeka te okende kuna mpona nini parce que bato bakomi kolia na conflit wana bakomi utiliser siko bana na nga lokola un prétexte po bango basalaka mbongo et quelqu'un yango que mes enfants se sont laissés emporter. Malheur au fils qui ne fait pas mieux que son père. Comme bénédiction est Simbaka, malédiction au Simba fois 2. La vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Et pour cela, moi, je suis tranquille. Naza Pramazen, ça nous mission Finga et l'homme non ligne. Finga na yo, mais il y a conscience de temps Finga. Oui, que non, ma camon le bazaka pour ba vieux kota na zo mambongo. Justice de Dieu, il y en a, et tu vas payer ça. Personne dit mo fingi sa moto. Na kamati Pierrot, na tandi wana banda ko sasaye, ko finga ba parana ye, mwasi na ibana, sa caméra. Mingi c'est des faussetés. Lokuta na moninga ndeko, waza na makila na musundo kwa yo. Il y a ancien comédien, il y a le prince du rire, il y a Bavion Galoufar. Ce garçon à qui je n'ai jamais fait du mal, se permet ça la émission, m'insultant, je ne comprends pas. Bon, écoutez. Parce que Mbonda le Bellarame sérieux, est-ce que vous avez un contentieux entre vous deux ou comment? Je ne sais pas moi. Hein. Mais il faut lui demander. Quoi n'a beau y a un peu comme dire. Ah, papa, comme dire, tu attends mon attaque. Quand il y a quand même la Bible, le monde doit maudire. Quand il y a comme maudire, mais je fais un effort. Saint-Esprit est ton je ne maudis pas. Regrette dans Yangona parce que j'ai pensé fonder une vraie famille professionnelle. Au-delà professionnelle, tout ça, vraiment famille groupe Simba. Mais c'est comme si papa je regrettais les autres regret et ceux qui me connaissent. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.